Ouais, bon, mon message, il est bon, il est message, mais on est public. Donc, on débat toujours sujet, il y a ma mère amie qui est là, il y a un côté, il y a John Akin. Alors, tu as un bi, tu as battu belé, si tu as la mère Elise, il y a sa vie. Pourquoi ma fille amie qui est là, il y a un ami qui est là, tous les jours, 3-4 fois. Là, tu rappelles bien, tu as un parfum à Kitoko. Alors, comment il y a un bimba, il y a un kin, tu as bien. Alors, maman disait merci beaucoup pour l'invitation à l'émission à la vie du public. Pour que ça moi à vie dans le cambo to lo babo tika ba nogo awa na mikili. Boke la na ba jo ya ki. Flash. Pour que ça moi à vie na yo quoi. Et ça n'est ni makamba. Nga en tout cas pour nga na kolba keza la fausse affaire. Bon nga côté ba souci na leki ka. Okende uzonga ka yango te. Mais problème ezali ke ezali kambo ya tango soki ozanga koyeba ozanga koyeba po ntango toye déjà bapoto tochange bamentalité donc kote oyo toye koapprendre makambo mosusu ntango toapprendre makambo mosusu yango fo tolinga tomettre yango vraiment en pratique quoi kokende kotika kote oyo kobandelaka na bakinshasa eza nango bavie te parce que osali mpenza un pas en arrière quoi même plus nakoloba parce que vie ya poto okoloba ke na poto awa mobali ozosatisfaire nanga te olingi basatisfaire yo ndenge mpo vie ya poto eza différent ya kinshasa mpe eza différent na kinshasa nga na banongo na papa na biso ayaka na mbongo na ndako alesi mwasi na ye na bana donc mama biso azoteka po asunga peut-être kaka po asunga mais mwasi mobali moto asalaka beaucoup plus na kinshasa donc mbongo ya mwasi eza ya kobomba or na poto okoki kotika mobali asala bongo te eza vraiment impossible na basalaire oyo ya poto neti tozovivre awa mobali alamukaka ba 1 heure mwasi alamukaka peut-être ba 4 5 heures eza kaka passe donc soki mwasi ozokaka liboko na yo ozolingaki mobali no asalelaka yo nyonso nayebi te peut-être mobali no atekaka ne ndoki ebien alekaka chaque magasin donc ekotaka ebele na ndako yango ozomona ndenge wana mais na biso bato toyebelaka vraiment salaire eza mwa mpasi nakolobaki mobali atiaka atika ye pa afuti oyo aya kofuta mwasi mpe afuti oyo aya kofuta mais il paraît selon ma fille mosusu biso mibali ya poto soi-disant misala eleki mingi donc comment fatigué moi eloko wana tokotina bafille mosusu ebakelinga bajwa mingi ya non eza bozo batro parce que fatigue eza kaka mobali te eza mwasi na mobali po mwasi soki osalaka ozonga na ndako nopo oza fatigué ezosenga mpe lere mosusu ke ah papa naza fatigué edenga te na basali soki aza papa oyo alingi mpe koyede mwasi na ye que bossi ça mosala na ndako avant bola la paix avant pour la tongo bola mka bonne santé akoyede be mbali mosi na basali wana soit yo ki pe bana ngana sala bo eleka na garderie zo bana yo kolamba ngana sala bo ozomona donc eza na cadre kaka ya bolingo zo sala ke équilibre za na kati ya ndako ozomona mais ni basi yo bazomona ke peut-être mbali na nga fatigué tant aux oreilles de la fatigué son mobile nous a fatigué to fout à l'assurance maladie awat au même que mobile ne pas conseiller matrimonial ou bien venir que mobile que papa position on a la ligne là qui a monté ah ouais faut aller voir solo solo la kila kata ndaku na yo puis ko beba po ngapi zo aussi na leki ka ba cher ozonga ça ne va pas peut-être ba se bele ba mona nga contre mais vie va changer ba bandela ka ba ngote vie va changer des tic tac so kanisi ka ko bandela vie au salaire erreur moko ya vie parce que heureusement on sous na 18 ans te vanda peut-être le nori de bendo bi ma côté nini suka pembe ye côté nini au mona ke ta penze leki mo yo zongi sango sima ezati ozomona donc te ba ka ko solo là c'est vrai to zo kutra pe de mibali o bazali ke amoni que moi si peut-être un salaire plus que hier quand tu m'en sois neni moi si nanga zo bengisa plus moi si tant ça sert moi ma kelema na epé so bengisa pa ndeko ne pas idée de saline ndengwana ozomona pona kinchasa peut-être so zo mobile kinchasa mbela kinchasa okundlo mama na yo akundeli tata na yo asungi bandeko na yo wana ezali rythme ya kinchasa kuna assurance maladie ezalaka te assurance incendie ezalaka te assurance pampa moto futaka awa ezalaka te awa facture sur facture ezosala ke tozo vivre na ba facture donc tout est calculé donc so lingi mobile non osunge vrai osolo la vrai ko ebaka ko solo la couple o ezanga no ba problème ezalaka te même ngana ndako na rappeler ezanga problème er moko to matière moko to kiti de trouver solution donc problème nga bezanga donc ko ebaka ko solo la Monique mobile no ça ne va pas, qui n'est pas médecin. Ko bete solo na muninga te. Wa na poto totana ki songi o ele ki kuta évangile selon Jean.
kisongisongi eleka tellement makasi donc soki obeteli moninga kobetela intime na ye intime ne bazina intime na ye donc solola na mobali na yo yo mobali mpe bakosola na mwasi na yo soki tendresse ezalaka te depuis afrique toyebi bozalaka na bino nango te mais tokokopoma bino mpo nango te mais de temps en temps mpe moi fête de mère oyebi mpe moi mwasi moi chéri moi fleur moi bien esali moi genre même na ndenge skit mère bolinga bafleur te bolingaka ya kokauka même ya kokauka so oyelinga miso kokauka nakozwa te mpo na kolambela ngo yo nakozwa fo fleur na kotia ngo yo mpesanga so devoir na tongo natielaka ngo mai ozomona ezosenga kaba intégration donc kokende kinshasa kolinga okapena obenga 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 mvutukidi kuna ntukidi kwa donc osali eloko te osali eloko te mpenza donc oki oza mikumba oyene mikumba awa mpo mingi onga nayebi bakosali barere wana échec sur échec donc mwana kosala yango jamais même soki na gagné euro million nake ozwa mikumba te na ya nango awa donc mpo na ngai namoni kaka ke koyeba kosola na kati ya couple bacouple mosusu mpenza nango bien bacouple mosusu mpenza na baproblème donc oyo basokolaka nga makolo na citron miyibi soki aza na mposa yiba mikolo wana mpo sokolo makolo na citron okende kinshasa lukutadi didie na kinshasa bana baministre baza kuna balukaka ndenge koya poto donc soki okeki akokoso na ndenge tu po aya na kinshasa mwasi akokondimandima ne koko moko boya 50 ans baza na badiférence bambula ebele mpo kaka peut-être mama nazwa esika olale mpo kaka koma donc asokoli makolo na citron mpo alemba yo bien asokolisi yo bien asakani na yo ntango koya awa babengeli bango kaka bino mpo bino ni baplay likolo oyebake soki okeki saso osi mwana moke mpe yo mobali oyeni awa bamemeli bino bosakana na bino nde bolingi po eloko eza te batata ebele mpe basali erreur wana ake ajue ba 25 a kuna o bana 25 a osala tomosolo monene miso ebima boye osepeli na thomson tendresse ya kinshasa lokuta tro miyibi wana eza elengi tro. Merci beaucoup maman Élysée, caméra zotambola toujours. C'est bon. Ouais, si votre zone mère mamie qui. Je vous invite à venir sur le site www.didiermasuki.com. Venez voir du bon travail. Au site www.didiermasuki.com. Donc si tu as danger, na héros, des fois tu es na carte Switzerland partout. Donc au talent, c'est pour la fête, mariage, tout ça. Donc il dort, check à tout le monde. Venez à didiermasuki.com. Pire bien à carte Switzerland, donc ça là qui n'a pas beaucoup Congo qui est liboso. Donc site nae. Beaucoup de temps pour se retrouver. En tout cas, sur mon avis, ça, il faut beaucoup. Je reste badiaron en attend. Didiermasuki.com, c'est génial. Arthur Haas, la star, Switzerland, triple nationalité. Si vous voulez voir de théâtre, concert, playback, de tout, théâtre, tout et tout, de la musique congolaise, allez chez Didiermasuki.